Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Ndeka chikosangisa biso kobatela biso kobanda jour ya liboso oyo apesaki biso initiative ya kosangisa bana baomona nzambe nyonso ya eglise Bima mpona kosangana tozala eloko moko koyeba ndenge ya kosungana tobengana kosangana lelo eza na préparation. Vidéo de vitesse. Bonjour à tous, encore une fois. Aujourd'hui, le 23 décembre 2023, nous sommes réunis à cette Palanca pour présenter une activité. Cette activité est une initiative du groupe 133, Somme 133. Le groupe Somme 133 est un groupe de fils de serviteurs de Dieu qui se sont mis ensemble dans le but d'apporter une aide sociale, premièrement aux petits-enfants, les orphelins, c'est là qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. tobengisa bana ya basala na nzambe nyonso oyo nyonso eza kokosa kotala mokasa 33 aya kokotana kati ya lisanga toponi babide mwana nyonso mosala na nzambe mwana moke lokola mokolo mwasi lokola mobali aya kokotana kokosa 33 bomoko. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Here we are to represent the group Somme 133. It's a group who was born here in the Church of Jesus Christ, Bima, with the objective that's simple, to help all the children who have lost their parents, all the children who don't have the means to eat, to have all the comforts. So we are here to provide that comfort for all those children. This is a group who is made especially of the minds of God's children. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Em função da disposição onde cada um se encontra. E eu faço para apresentar o grupo 133. Unificado, ou seja, unificação. Uma só comunidade, um só povo, um só irmão. Este grupo foi constituído por filhos do servo de Deus da igreja de IGCV Bima, ou seja, Igreja Jesus Cristo e Espírito de Verdade Bima. É um grupo que nasceu, foi criado com o objetivo de unir todos os filhos de Deus para que possam edificar o trabalho. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse.
Vite et oui, vitesse. Paka ekoto ya lingala ezali mpona kosunga bana ya basali na nzambe. Premièrement baorphelin baoyo akuma na bango baza nango makoki te kati na nguya molimo mosantu molimo na nzambe ekambaki baindividu kaka baumbu na nzambe bango mpe baza bana na baumbu na nzambe molimo na nzambe ekambaki bango mpona kocreye groupe oyo ya santanpo lelo etamboli mobimba sango ezali kokende parci parla mpona kopromouvoir groupe olingi baorphelin bato basheke bazala te kopromouvoir mpona avenir liboso na biso kozala ndenge bana yango basala na nzambe lokola biso to comprendre eloko nini yango bapapa na biso basala mpe eloko nini biso tokoki kosala. Vite et oui, vitesse. A papa já está se preparando. Porque eu sei que na cabeça de todo mundo está mandando fome. Esse bocado me está pregando. Amanhã domingo já vou ter pregação, eu tenho fome. Amém? É só para vos apresentar um pouco. Já está vindo. É suficiente para todo mundo. Até os barrigudos vão poder repetir. Não tem problema. Mas também se nunca repetirem, está bom. Porque eu estou com muita fome. Tiraram um pouco para embora. Deixa o capiprício também tomar. Amém, crianças? Agora vamos prestar atenção aqui para a leitura. Uma leitura que é dirigida para todo mundo. Amém, amados? Querida comunidade em Cristo, é com imensa alegria e gratidão que nos dirigimos a vocês hoje. Somos o grupo Santo Antônio Bomoko, da nossa amada igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo do Espírito de Verdade, Bima. Somos uma família comprometida, composta exclusivamente pelos filhos dos servos, unidos para um propósito nobre, que é cuidar das nossas amadas crianças da nossa comunidade. Hoje, nesse especial dia 23 de dezembro, estamos aqui para celebrar o Dezembro Solidário. Em nossos corações, trazemos o desejo sincero de não apenas alimentar o corpo dos famintos, mas nutrir as almas dos jovens com a alegria e a comunhão em Cristo. E também o calor da solidariedade. Planejamos momentos de diversão, de reflexão, buscando assim fortalecer os laços que nos unem como uma grande família em Cristo. Ao refletir sobre este ano que chega ao fim, somos inundados por uma profunda gratidão pela oportunidade que nos é dada de servir e pela comunidade abençoada que partilhamos. Cada gesto de bondade, cada palavra de amor, são testemunhos do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. À medida que nos despedimos de 2023, expressamos em nossos sinceros votos de um feliz dezembro solidário e um próspero ano novo para todos vocês. Que o Espírito Santo continue a guiar nossos passos e abençoar abundantemente nossa comunidade. O grupo Santo Antônio Bomoko deseja a todos um dia repleto de alegria, comunhão e bênção. Que este dezembro solidário seja apenas o começo de muitas outras ações e compartilharemos juntos em amor e serviço ao próximo. Com todo amor em Cristo, paz e alegria em nome de Jesus Cristo.
As crianças, tem algumas crianças que são bruxas aqui no meio. E me disseram que para dar conta dessas crianças bruxas, são aquelas que vão ficar caladas quando eu falar. São aquelas que não vão responder. São aquelas que não vão se mexer. Por isso eu peço para todo mundo ficar atento naquele que não vai se mexer. Conhece o lema da juventude, não é? Conhece o lema da juventude, não é? Vamos começar com o lema da juventude. Juventude espiritual, nosso lema é? Juventude espiritual, nosso lema é? Voz da alegria! 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 Jesus! No tempo da angústia, seguirei Jesus, seguirei Jesus, não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei. No tempo que o Botão Príncipe é criança, vamos fazer isso agora. Seguirei Jesus, não lhe deixarei, não lhe deixarei. Viram bem? Viram como é que eu fiz? Vamos conseguir? Vamos conseguir? Eu quero ver todo mundo. No tempo da angústia! No tempo da fome! Eu quero ver todo mundo. Já faltou levantar. No tempo da fome! Nós, as mamães, que nós temos aquela força, vamos mostrar. É mão, levantar, bater palma, tá bom? Olha, vamos tentar mais uma vez, já. Pode voltar. Vocês são filhos de Deus, Amém? Daqui a pouco vocês vão ouvir crianças.
likambo ya koloba tosengi nzambe na lola nzambe na likolo apambola mutu nyonso abelemi mokolo mwa lelo lelo ezali mokolo monene mokolo ya bana mokili mobimba eyebi ke bana bazalaka bozolanda mokili mobimba eyebi ete bana bazalaka yango ete okoma mokolo esengeli oleka na bomwana eza na mokolo moko te oyo abanda mokolo sanke aleka na bomwana elingi koloba nini bana bozali espoir bana bozali avenir bana bozali lipamboli mpo na mokili oyo lipamboli mpe mpo na ndako na nzambe amen bilenga molimo eloko nini nzambe akosenga na bilenge ya molimo esengeli bakesela na bilenge ya mokili bana na molimo esika nyonso yo ozali esengeli ozala mwinda esengeli mwinda na yo epelela bato nyonso bakokutana na yo na bizaleli malamu na bolingo na botosi na respect nyonso nde nzambe akokumisa makati na bino mwana na molimo azalaka pembeni na Yesu mwana na molimo aboyaka makambo na mokili mposa na ye ezalaka na ndako na nzambe po Yesu ye moko ayebisaki na mikolo botika bana mike baya epai na ngai po ete bokonzi na likolo ezali mpo na bana mike amen bokonzi na nzambe ezali mpo na bana mike mpo na nini mwana moke azalaka na kanda molai te
abençoe a todo esse grupo. Deus abençoe a todos vocês que vieram, para que na próxima vez possam vir mais crianças em nome de Cristo. Paz, alegria em nome do Senhor. Kati nabilaka na mokonzi molimo na Nzambe ezalaki kopema katikati na ntoma na ye ete liloba ekotambola loposo na loposo emikili na mikili lelo bakuyoka mpeko ya konimela kombo eleki na motuya na mokonzi molimo na Nzambe ezalaki kopema katikati na ntoma na ye ete liloba ekotambola loposo na loposo emikili na mikili lelo bakuyoka mpeko ya konimela kombo eleki na monene bakobika bakufi bakosekwa ebi bosono bakotelema banabilaka na masiya akosimba bitike na basi bakufeli mibali o bapaya mpe lokola ndeko banabilaka na masiya emakufi bakakosekwao ebiponsono bakotelema wanabilaka na masiya lelo mpe tomoni misala na masiya Yesu Amerika mpe mokili mobimba lelo bandimeli masiya molitosi lelo yonde yeuti na molimo na Nzambe yango epemaki ye lelo emonani lelo mpe tomoni misala na masiya Yesu Amerika mpe mokili mobimba lelo bandimeli masiya yeuti na molimo na Nzambe yango epemaki ye lelo emonani lelo mpe tomoni misala na masiya Yesu Amerika mpe mokili mobimba lelo bandimeli masiya tokoyemba tokofumisa Emanuela Alleluya tokoyemba tokofumisa Emanuela olo na biso
tika bakosanzola ye na nguya oya ye lala atia bakosanzola ye na molimo olwe aleluya ye na eroba bakokumisa nzambe na bomo ye olwe yawe na tika bakoyembela ye na molimo ya sole kolo na bomo ikolo na moya olwe
ndeko ameli bota. Bonjour, bonsoir, place nyonso oyo kotamela bino. Wapa ya liboso manzambe azomona ndenge ati kosangisa biso kobatela biso kobanda jour ya liboso oyo apesaki biso initiative ya kosangana kosangisa bana baomona nzambe nyonso l'église bima mpona kosangana tozala eloko moko koyeba ndenge ya kosungana tobengana kosangana lelo toza na préparation ya deuxième activité tozalaki nango bokolanda baimage ezali kolo basaloba na ndenge bate biso bandekola suka je crois ntina ya groupe oyo nkombo ya groupe eza psaume 133 bomoko bamambre toza mix toza mibali toza basi na yango mpo tokende mingi te tokokama tokopartage mwa message oyo na balangue mwa ebele mpo epermete koka bandeko mosusu baza esala ndenge na nde mpe bazwa message oyo joi bato passer ndeko jonathan mpona bato ya français. Bonjour à tous, encore une fois. Aujourd'hui, le 23 décembre 2023, nous sommes réunis à Seine Palanca pour présenter une activité. Cette activité est une initiative du groupe 133, Psaume 133. Le groupe Psaume 133 est un groupe de fils de serviteurs de Dieu qui se sont mis ensemble dans le but d'apporter une aide sociale, premièrement aux petits-enfants, les orphelins, c'est là qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Nous avons pour but de leur apporter le soutien de la façon dont nous pouvons. Dans cette initiative, nous avons organisé l'activité d'aujourd'hui qu'on a appelé Papa Solidaire dans notre langue, ou plutôt un repas solitaire, si je peux le dire comme ça, dans lequel nous avons partagé quelque chose avec les enfants. Nous sommes amusés, nous avons fait des théâtres, nous avons fait de l'animation, et tout ça dans le but. Et je rejure les enfants. Ce groupe fait partie. Il y a beaucoup de membres, on a des garçons, on a des femmes. Le but est simplement d'apporter notre soutien aux enfants. Alors, dans la même initiative, nous allons passer à une autre personne qui pourra passer le message dans une autre langue pour plus de compréhension. Merci. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eles são da disposição onde cada se encontra. E eu faço para apresentar o grupo 133. Unificado, ou seja, unificação. Uma só comunidade, um só povo, um só irmão. Este grupo foi constituído por filhos do servo de Deus da igreja de IGCV Bima, ou seja, Igreja Jesus Cristo Espírito de Verdade Bima. É um grupo que nasceu, foi criado com o objetivo de unir todos os filhos de Deus para que possam edificar o trabalho dentro da igreja Bima. Uma vez os filhos de Deus, os servos de Deus da igreja Bima, muitos deles estão dentro da igreja, mas muitos não se conhecem. A razão pela qual nós temos a necessidade de criar esse grupo e com várias iniciativas para desenvolver aquilo que é a harmonia, aquilo que é a solidariedade, aquilo que é a cooperação entre nós dentro da igreja. Começamos com este grupo numa primeira atividade realizada no início do ano letivo, isso foi no mês de setembro, e hoje nós conseguimos realizar a nossa segunda atividade, que é a atividade de dezembro solidário, hoje dia 23. O objetivo desta atividade hoje era propriamente estabelecer o que é aquilo que é a consolidação de todas as crianças, confraternização, oferta de pastéis, e assim nós fizemos. Agradecemos a Deus e esperemos que as próximas vezes nós façamos mais coisas, fizemos mais atividades, em nome de Cristo. Amém. Greetings everyone. Here we are to represent the group Psaume 133. It's a group who was born here in the Church of Jesus Christ Bima, with the objective that's simple: to help all the children who have lost their parents, all the children who don't have the means to eat, to have all the comforts. So we are here to provide that comfort for all those children. This is a group who is made especially of the minds of God's children. So we are here to open our hearts, to make everybody get together so we can take care of our children. Today,
we had a little special moment in which we gave our children things to eat, happy moments, music, and we'll see everything of that on the videos. We are Som 133 Bomoko. It's a group who is based on unifying, so we can make everybody in our church come together for the glory of Jesus. Amen. Amen. Jesus. Mpona kosukisa sanga oya kwa importance na yango mpenza mpo bato balobi na balangi nyonso mpe bayokaka ekoto mosusu mpo bayokaka ekoto ya lingala ezali mpona kosunga bana ya basali na nzambe premièrement baorphelin baoyo akoma na bango baza nango makoto te kati na nguya molimo na nzambe ekambaki baindividu kaka baumbu na nzambe bango mpe baza pana na baumbu na nzambe molimo na nzambe ekambaki bango mpona kocree groupe oyo ya santrapo lelo etamboli basango ezali kokende parci parla mpona kopromouvoir groupe olingi baorphelin bato basheke bazala te kopromouvoir mpona avenir liboso na biso kozala ndenge bana yango basala na nzambe lokola biso to comprendre eloko nini yango bapapa na biso basala mpe eloko nini biso tokoki kosala yango tobengisi bana nyonso basala na nzambe oyo nyonso aza motema na ya kofunga mpona koya kointegre groupe akoleka baadministrateur bazali groupe ezali secrétariat ezali eza mpena molongo sombo ya malonga mpenza nosoki oye mikanda ezali koleka akozwa mpe accès akozwa na baji na ye po epesa ndengisa te aza motu na kati ya groupe tombeli bino nyonso bonne année malamu ya 2023 mingi yaloba vraiment eza te mais tomepesi seigneur merci mpo tozalaki na susi ya manifestation ya biso eleka malamu topesi seigneur merci manifestation ya biso eleki tellement kitoko makasi elongo na yesu masiya eleki vraiment bien tobengisa bana ya basala na nzambe nyonso oyo nyonso eza nakosa kota na buka 133 aya kokota na kati ya lisanga toponi bato te mwana nyonso mosala na nzambe mwana moke lokola mokolo mwasi lokola mobali aya kokota na buku 133 bomoko topesi seigneur merci pour manifestation eleki kitoko makasi